akitisa ya mata azaka ko sala kindumba na ye tangu major Zolozo la lobika sala nini pièce moko bor ezanga kombo fallait ko mutu mo be aza pena lidobi mutu pena ya cheli pena ya bandumba mama to polobi ngana na petite nanga mo be wana musala na ya salaka donc ako incarner rôle kito sala ni ya sala kindumba il y a Evi qui coule na via Karim. Premièrement, non pour moi que non, bon ben balingé non pour la mukandate. Evi a za la mukanda Karim na la mukandate. Evi a balé non Karim mais Karim na su mukanda. Te e balinga na ki. Evi a za la mukanda. Karim na la mukandate. Bambo ka mokote. Mais ko zala na Karim. Pourquoi Evi a za mo bala li pamboli. Aye na via mutu. La parce que na via mutu faut ko baksa 1+. Karim na ko za mukanda il y a 5 ans. Parce que mukanda Karim na zo ke za ni na pesa ka merci. Na bato bozwa temps ko finga Karim. Mais Maxi Bengaye. Nazala numéro n'était. Mais Luka numéro n'était. Luka ngopoani. Il n'est pas Luka Ngai. Non, personne numéro. Il n'est pas Luka Ngai numéro n'angeza wana na. Maintenant, non, il y a besoin que on obi maman top na Gabriel. Ce bandongwani, o Luka maman top o Luka Gabriel. Est-ce que bango ba Luka ote? Comment pas Maxi o Lubake, Maxa Luka yo? Parce que aza impoli. Pour moi que moi sois pena immature. Comment qu'on va que non président qui présente les dobi dans les dobi c'est kabande ko zoaé on a ko zoazoaé ou moi te que non yo pela moi si mo pela na pote ba zora zora na kaka ba ko balo to la femme de la maison parce que maman bongo ko là na mu pesa non neni alba que non papa fait elomba za ki pour président nga les dobi oh lo bango non neni tale komba za na zemi mutomati c'est pola kaka nzambe nda abina cha mwana kata matise pole bongo moi na pete bébé bébé oza pe icône na mambo na mondo yo lelo mambo ya Gabriel na ya madwele kaki lelo su Maxi na Maxi Bondowe na nani na mama top pelisu moto lisusu rolo banini na ba internaute na fano balinga bino pe na ernyo so bato théâtre kaka Pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Mes chers internautes, bonjour, bonsoir, parce que sous émission Oyo et comme les Bino, émission Oyo sera toujours présenté dans humble serviteur Nabino Prince Luamba. Obo pesa na kombo ya Paul Mukendi ya presse na zawana pour na kosela no musala na nzela ya chaîne Nabino Feza RDC TV. Bon continuer ko s'abonner massivement, beaucoup zala jamais déçu. Vraiment merci. Par rapport à l'actualité car on bimaka bon on est que vraiment mariage ya Karine Mokonzi Oyo ba tout bazela vraiment ba rêve bani tout ça ya Karine Mokonzi le comme réalité bon mon appel sous mariage ya Duche Kapanga na Soleil ngonga vraiment et les gars kitoko vraiment pe actualité sur to bima awa mambo ya Maxi Bondowe na mama top Gabriel oui comme o ale kaba finga répondre vraiment ezo sala vraiment bien te yango na sale fort yambela bino moko ya ba concert na kombo ya Jemima Ibele oyo tokozwa temps ya ko solo na vraiment un grand merci vraiment na bébé Chico mannequin il y a Château Rouge bébé Chico mannequin il y a Château Rouge pe balobi Lex Bomengo roi papa les grands Ziloa merci Nabino pe Atricha motomètre beba zibeba tafouin Bruno Teka papa na Gaël na Paris Bruno Teka papa na Gaël na Paris pe na bo entreprise Kabola mungala ba bon séjour na Brésil merci tozana Jemima Ibele, gros bébé de la presse. Bonjour. Voilà, bonjour Prince Luamba, songi de la presse. Maintenant trouble, hein? Et bonjour, nous allons nous à la bisso. Na Congo Vitoire puis nos éléments, Congo Vitoire peut bazwanga, mon boss JB Kumaluta le vrai pétrole de Dallas. Merci Nayo, merci Nado Senga depuis la Suisse pour notre soutien. Dans le bon cas bateau soutenir en tout cas je ne manquerai pas. Merci na la Chine. Ah, la Chine, merci na couple
Kikuli, c'est-à-dire Karine Mokonzi Kikuli na Evi Kikuli. Félicitations na bino na mona vraiment makamboleka moi kitoko et femme depuis Paris, ba tous engagement et Belia dadi mabi mo kona mbe na Paris. Tout le monde ba mbote na bango. Ba mabanga ekota pour baser moi trop hein. Ba kota. Maître Dadju pas la soir Maître Gims plutôt. Alors on l'a épé right pour yo le ballon on a tourné habité. Maître Gims pas on l'a. Maître Gims pas. Tu veux que je fasse quoi? Maître Gims se joue pétant mon a bien masqué. La pose a besoin la longue lunette nanga. Moi mon qui est bon on a zong ça. OK. Voilà dans la longue là. Et ça le là événement. C'est exceptionnel pour moi. C'est ça. Pour profiter pour mon ami sur de la presse. C'est pas comme moi hein. Moi j'ai enlevé non. Il faut la fungola. Voilà, je suis là. Voilà, je suis là. Ah, t'es beauté. Mais maman n'a pas les fans, n'a pas les tout, mais ce sont mes yeux quand même. Qui ont bien. Eh, qui ont d'accord kangote. Ça rappelle. Maman merveille n'a pas ses mots à marier. Voilà, prendre. C'est bon, merci beaucoup Tara Mambango kaka actualité. Quand les alara lelo vraiment célibat ekoi et pas Karine Mokonzi oyo vraiment ba émission salema na ndenge Karine Mokonzi robala tek mama tigre leka ezala ki base mambo ya Philippe tono ka sape ezala ki base lelo tomoni bango ba balani vraiment omoni même la Bible nous dit moni mo otobaka chaque chose à son temps nandimi te eza biblique. Mais Bible, et le banabiso, te wana mona ndeza biso comme tout ça lango. Bible le banabiso que hasard est à la rater pas nzambe. Nzamba bongisa jour, heure, mois, année na motonyo surtout ndenga bongisa lango. C'est-à-dire via Karine Mokonzi na ba o tu ya za na bango comme ba relation. Et ça là ba nzela, ba tremplin. Mais alaka te ke mobali oyo nzamba beke no yende l'homme de Karine. Non, ezaki bangote parce que prévenez que tout le monde même uniforme et bima. Voilà. Et comment ba sala ngote tout le monde que non aloba que non senti bobo ba yembele même nanze ba kumisa e. Sale mate, ça veut dire que non ezaki ka ba nzela ka ndeko to tambola boye, ce que moi non no balité okuta okutana Josué, okutana na François, okutana na Montuboye, ouais, au fur et à mesure. Tu vois, mais où il y a Evi qui coule et qui buste. C'est-à-dire Evi qui coule dans mon bal, oh, il faut te presser ma respect, ma valeur. Niaou a qui n'a via Karine pour humilier. Tigre. Niaou. Niaou azan niaou tigre. Te niaou comme on est niaou mutara longi compliqué. Na ba te so Karine na lula ka côté, na luka place ba lula na mona rate. A pas mbebo rose na ta dentifrice na mona ti. Comprendre? Niaou ayaka na via Karine ndé na mission que non moi so na yé na découvrir yé et puis na sambwisa yé ay ben na ko réussir tu vois ay ben na ko réussir ko zoyer ko sambwisa yé et puis ni a réussir na yé mais na kaya Evi da bonté Evi squat là qui au-delà de ko sambwisa moi si au-delà ya ko publier poitrine ya Karine au-delà ya ko publier Karine pendant la kata ba intimité. Au-delà de tout, c'est une femme. C'est une bonne femme. Comment une femme avec beaucoup de succès, moi, mobile toi Luka, mais ce qu'on a mobile fait l'accent mokike, moninga Karine, mobile nazana yeyo. C'est que c'est une bonne femme. Donc Evi atali Karine na ba point nyonso, ba côté positivité na ye, ba côté négativité na. So côté négativité bi détail na mobile. Na roya malembe na bana ko changer. Ko ya Evi qui kuna via Karine. Premièrement non pour moi que non, ba on ba linga non pour la mukanda te. Evi azana mukanda Karine na mukanda te. Evi abala no Karine mais Karine azu mukanda. Te e ba linga laki. Evi azana mukanda. Karine na mukanda te. Ba mboka moko te. Mais ko zala na Karine. Lokwa Evi azana mobala lipamboli. Aye na via mutu. La personne qui a vie à mutu faut que ça 1+. Karine est comme mukanda il y a 5 ans. Parce que mukanda Karine a que dani na pesa merci. Na bateau besoin temps ko finga Karine. Merci Nabino. C'est grâce à vous que Karine a mukanda. Ba mama Congo ça Karine ba pétition la France. Mundela teli mais elle est qui au mboka ba ne connaît ba na ko télé mais parce qu'elle est en danger. La protection dans la rôle ya ba diaspora. Ndé ba zo protéger ndé comment 5 ans. Voilà Evi ba na honte. Evi libale ko ya donc Karine a lobaka nga na kobota te sans qu'il a dans la mobali oyo ba deux familles ba vandi
ya ba lobe Karine o stérile Karine matrice Zika te et qui n'a pas no ya temps et qui ko matrice Karine Zika ou bien qui une question de temps tu vois alors le temps est là o yango bomoni Karine na mokondi lelo boye et vu qui coule aye ba sali o benga kalibala maintenant fait ça mité moni wana mais sur tous ya no mamuke tous ya mamuke o tsolo bake nakobala nakobota te so na baliti mama zemoto yo ke za base to za base te mama vous aimez koti est-ce que mama tant vous aimez koti te tant vous aimez koti amoni que le quoi zemi langue koti déjà ndenge na loba ke non jamais nga ko bota sans que la famille donc attends na zemi bo yo fo ya famille nanga ya moni eviaye zemi on a base papa beza ndeni ko tuzaka batu ba pesa la base de ma belle famille tina tchape na zemi bo so na boti te belle famille ba mona ngana ba mona ni ndeko la ba mbaye na aventurier peut-être aussi non j'ai voulu que evia ko si famille na e bela ba nga lokoto ta robe ndé mon côté nga na bala na biloko na taka na sapato ba maeleta abeta mo ebalani na foulard momi alataki ebalani na éventail ebalani na éventail Tara Karine dans ba sama mona be mo ba sizo la mo Karine ndia mo na vitre bitela benga nanu ta appelle ngala benga na peur na mama Karine mo ka fini vidéo là oh et comme sérieux j'ai mima j'ai momo nyolungo ba ninga tek face so kaka moi était j'ai mona sina le mi pe malanga ko ba katana ki opema na be Karine na zemi tale kombaza na zemi muto matrice pola kaka nzambe nda abina cha mwana kata matrice pola bongo mwana pete bébé bébé quand il a côté les cocofis ce sont des jumeaux mais ce sont des jumelles bala bala moi to mena ba photo ana eza mwana ya vie na biso mon peut-être to bombika kombo parce que ebe que no ba zo ba na matière te ba na matière te yanga bokele bango ngo ba beaucoup ba famille na bango todo na tana ya mabe février za na 29 jours na Congo Victoria non au moni ngande na bo pour votre information Dieu na ngaza na poto Dieu na ngapena à la poto Dieu na ngapena boss te amamba chaîne te en dehors la chaîne te mda gérer chaîne chaîne ngamo muna do gérer boss na ngaza na poto mais mo bayi na nganda na poto mo bayi na nganda na poto donc tango ndala bo so ba yekin tango linga zonga ngamo la ba sukiot na ngana okendele pe na sombele pe na villa kitoko ataza lango ya poto mais ya kin c'est la mobile ngam bayi na ngana pfumba na ngala aleta $10 na $20 na $50 na mais moninga na ngamo asindete oui na limi. C'est bon, merci. J'aime bien. Mama Douche na Solengo ngamo ba polémique ezali c'est nazolinga complément kitoko. Nazolinga kambote. Nazolinga kambote Douche azaboga nani. Pardon, ça c'est mon vieux à Pop Firenze, mon vieux à Pop Firenze, le parfait de bonne odeur, mon vieux. Ah, quand tu viens la mission. Ah. Allô vieux. Ça va? Bien vu, bengi trop, nous avons plein d'émissions, nous avons yambara vu, bengi trop vu. Ah, ve, mon so bengi petit na resaline. To bien à la TV. Ah, ok, ve, nous avons plein d'émissions, nous avons direct vraiment plein d'émissions. Et puis tenez ma vie pour talara ve na benga kio, rappeler et ça faux. Non, c'est l'émission là qui n'a jamais belé. Ça c'est à Pop Firenze, les parfums de bonne odeur. Mambo tera na ebi tamso za na boulot, tamso mambo tera na batu ba tala yo. Na parlé les qui na parlé na moi fait anniversaire dans la 48 heures donc on a parlé déjà. Ah. Donc na batu tout ba tala biso ba bango voilà quoi on est ensemble. OK. Mais mon vieux à Pop Firenze oza pe icône na mambo na mondo yo. Lelo mambo ya Gabriel na ya madwele kaki lelo su Maxi na Maxi Bondowe na nani na mama top pelisu moto lisusu rolo banini na ba internaute na fano balinga bino pe na ernyo so bato théâtre kaka. Ok, c'est bon. Via le bi, tu reçois l'émission, on a vraiment la plateau en direct et tes apna duplex quoi. C'est ça. Mais moi, Lilo Bassou, quand on a battu la Baoyo Kayo pour l'émission. Et puis, au sein de notre Kitoko, dans le besoin de collaborer, on peut se demander à la.
C'est ça, depuis ma bande cassette. Ok, merci mon vieux, merci vraiment. Ok, paie sa mère mbote. Allô, V. Merci, Bézi. Mais il y a la douche dans mon agio TV. Pour ça, l'émission. Il y a la douche TV, mon analyté. Douche Kapanga Leginao. Ok, mon V. N'a-t-on rappelé au V? Tout comme on a dit, on a dit, c'est normal. Ok. Mais tout cela qui est très bien dans ma capote, mais pendant le mariage. Ah, ok. Merci, Fena. C'est pas une émission Mobimba. C'est ça. Non, bien, on a six veto sur la maman. Tout ça, on veut. Ok, merci. Merci, V. Merci, V. C'est ça, c'est à Firenze, les parfaits de bon odeur. Dans mon coin, artiste comédien, icône, dans ma mot, tu as rappelé les Kotaki. Bon, c'est bon, Mamadou Tchega. Voilà, Jancy. Voilà donc Douche Kapanga félicitation na Soleil Ngonga. Polémique exate. Douche Mobala Soleil. C'est tout. Lorsque bolingini en tout cas c'est qui ba maman ba publier na page la maman que ba tout le monde va financer ba wesh ba qui ne ba ça des autres mokolo ali c'est que la maman ndé ta créer ne ka makamna parce que pour page ne ba lobelango page ne ba tiango ka donc a créer parce que tout le monde mutu moko ta yo ça des autres na mariage à Douche le gars qui toko na moni yado kala yado mazé na moni en luzolo les Ketcho, namoni papa de Vos, namoni en tout cas Bastard nanga, namoni pe Jazz Kavoul, papa Zahir, en tout cas c'était bien, mais l'artiste n'est pas qui mouki n'a évité bakayou pe hein, bakayou baton hein, baton un peu ezaki moi mon boulot, mais dans l'ensemble, mon bali boga, moi si belle. Mon bali pembe, moi si pembe. Donc ça va moi na kitoko. Pour passer mon chance. Les passés ya soleil ngonga. Les passés. Les passés à soleil ngonga. Ou les passés à Douche et tali bango sous côté parce que c'est dire les passés derrière nous, on avance. Donc bazu les passés bati na sima, ba avancer. Donc il faut se dire que babalani yaya. Babalani botika ba songi yo pe balate presse. Vous dites que ba songi bondeni. OK, yo pe j'ai mai belle toujours c'est là yo pe bala. Bon frère ami qui l'a do misarayo vraiment j'ai mai belle. Vraiment merci pour aussi ça va côté ma bala wana vraiment les lo sous c'est op la moto o ezabongo grande sœur na yo Maxi Bondowe. Grande sœur na yo Maxi Bondowe. Teloba non continue. Masoko pa bala ko tunité. Masoko pa bala ki bosolate. Vraiment j'ai mis mai belle. Fallait masoko pa bala na kina mwasi na ye. O tuninga te mabalo comme mon comme la Maxine de tutuni mama libala ya non ya maswa mabala te. Libala ya maswako. Na belle sœur na so na le on a parlé et ça na on a pas problème té o elo bama ki boye ba lobby boye ba lobien et ça na problème té ba ça na problème té o to beti likambu ya Karine Mokonzi na Evely to beti pe likambu ya Douche Kapanga na sole o ba zo lo bama zo bama c'est ya fali maso lo bama té o Luamba Lutumba scénariste pe problème mukindi te wana na ba scénariste problème mukindi c'est bon sugo to kende vraiment Malembe, grande sœur na Maxi Bondowe, il y a eu problème ming Maxi Bondowe. Quand c'est la maman ni le baga qui non Maxi Bondowe le baga artiste comédienne bon camarade na yo Maxi Bondowe vraiment Léon na maman top benda bika songa boy ba vérité monsieur senga makebi maté le bamaté le bami par rapport ya nini Maxi Bondowe il répondre par rapport ndenge Gabriel a traité Etiel ndenge maman top a traité Etiel il y a eu répondre à l'obi que soki maman nazaki tiende a traité Etiel c'est que mon na tiende mteno boko la maman top et no foot la moi na classe yango ni mteno futa ndak o maman top aneko fanda c'est ça c'est que peut dada pe azati pour dada pas au footela mais belé o alobi on appelle alobi sous mambuya papa na biso Kadiombo azaki présent na ya lidobi na nyonso no rolo banini au moins pourquoi la lobby que aza grande sœur na ngate parce que j'ai senti à elle l'immaturité. Ah bon? Aza très immature. Makambo le ba maka na 2020 tangu bayambaka ya Gabi bayambaka maman
Maman Top. Tant qu'il y a benga ba comédien tout ba ndumba. Et le 2020. Il y a monia pour répondre en 2022. Pour parce que ça a besoin de commoner et l'Obama. Non. Akitise la ya mata ndenga zawana amutu asala vikala. Akitise la ya mata. Merci Bondole. Akitise la ya mata. Asala via tongo. Yazaka ko telema na ba pak wako ba senga paka du mebimi na nte. Imka, moni imka o matongeli banda wana. Kopi akitise la ya mata. Non. Akitise la ya mata azaka ko sala kindumba na ye. Tangu Major Zolozo la lobi kasa la nini pièce moko bord ezanga kombo. Fallait ko mutu mo be aza pena li dobi mutu pena ya cheli pena ya bandumba. Maman Top lobi ngana na petite nanga mo be wana musala na ya salaka. Donc ako incarner rôle kitoko. Sala ni asala. Kindumba. Ako incarner rôle kitoko. Ndi Maman Top azuye. Le seke na baton wana Maman Top azaka da Maman Top. Mato bazaka dana ba succès na ye. Parce qu'on voit na ku ya kitila matandeni. Yebisanga. Sonyo so lo benezela lokuta. Oh, ezake no ada mutu oyo akrea ka ba buzz. Soka vana mo ke komo na ngela lifona sima sko ba grand. Pourtant na sima bato ba yebana ba ya répondre. Mais Maman Top ana tant ko répondre yo te. Na mon kuta soigner na Shaolin, apesi Shaolin mbote. Moi la moko très intelligente. Pour obongisi na Shaolin, obino elle apesi ya Gabi mbote. En tout cas félicitations. Dio ndongo da bongo akitela ya mata, sala musala na yo, luka ba tutu bandeko to comment ça ba chaîne. Yo pe sala chaîne. La chaîne. Kasi akota ba théâtre bandeko le baza kuna apesi moi quelque chose, ba sale moi filmer. Tourner filmer oyo Cardozo na Prifi. Oba créa qui baise ya ki moi sambal film na écrit par Lulu yesu ko avec da film na ya avec no moni baise wana oya ya Brifi nana ni ngam na sala kango o baise oyo ya mama pela na masasi ngam na sala ya benga ngo baise ya ba da film o ba ke yango ba ke no tango ya na TV ko ka no tango ya boye o lo ba ndo amayele te mayele ba bota malango intime te pena ko loba. Ils ont mis balé. Tu comprends? Il a quitté les mata. À Salimabé parce que ma camélé en 2020. Tant que les questions bengue, nous savons, na créé base, n'a pas les questions, les questions talamaka, barolobé langai. Mais il a le besoin en sens, parce que Maman Top a Maman Top. Avant que Maxi a continué nani accéléré mata, aya ko banda musala ou ya théâtre. Maman Top a Maman Top. Oh, moto la da Maman Top. Parce que on a Maman Top avant nda kunendeni. Ya oboko la dadandeni, oboko la nana leka dadandeni na football minerval. Le lambongo ma oyo ndebo o ba ki ata tiel, ndeba traiter tiel na mbongo wana ndem to ba ki anopo. Ya lobi bongo ti. Footela nda. Te ya lobi ki avandisa Maman Top nda kuna ye, a footela na ba Maman Top mi. Parce que c'est Maman Top azako sa eloko ta daka zo likolo kilo. Pour y acter la matin sur les charges à bana et voilà qu'on diminue la valeur à l'artiste qu'on diminue ba yana biso na musala oba maman pour nga mato pa maman nanga na bengi ya kuta maman nanga de temps yo vani no boy lo ba makamna yo créer ba business ndem mokolo kati ko no diminuer maman tout ka Maman Top ke non avant la ndako na yo obokole ba même ko pesa Maman Top mbongo poto ça na ngoni na héros kitela ya mata libala te. Kaka bazwa kazwa kola bandeko la ba komelé kuna poto za kitoko te. Kitoko te. Le coup c'est possible quoi meta pinga. Anniversaire na ezalaki lobby je crois. 40 ans d'âge. Tala. 40 ans d'âge, mère de la famille, Abdel Nanda Kouné posé, artiste et comédienne, elle fait ce travail normalement. Azo ko émerger kitoko, elle est belle, azo garder beauté na esko akitela mata pourquoi ne pas suivre l'exemple? Yado, domazé, marié, azana chaîne naye, asala ba beste. Sonia la biso Miss Mongo evoloko. Yiwana bandi ba filmer né. Makam to luka yango wana te. On n'a pas besoin de makambo oyeye Shinani chéri Bondowe. Azo ça la biso te. Tu as besoin de kitila mata ça la biso te. On se sentait kadaki lésé par rapport à propos bande kunaye. Ça rôle les capable luka se défendre te bino mona mabe. Ba benga bilanga j'aime mayo. Toluka mutu moko boy aya ko sala rôle ya mutu ataka manette to benga jema pota cop ne jema ta manette ba finga te na ta lunette tu vas biki na ba zo par rapport à cop noza au sala rôle ya kindumba bia ba fingi yo te da rôle na yo et puis bana taka bana ba benga kana film na esa alongwa sous théâtre accompagner que na boy nanga na sala ngusto batanzia ba zo ngala valeur na comme na kotne ba sedi la zo ngusto ba diaspora
bazwara ngala mbonga ekolo tout le kino mama top mutu a eda akitisela ya mata aya akota akota na cop oyo lelo pe soka kina poto fa pesa mama top de merci. Mais vous êtes contre Maxi Bondoé pourquoi? Pendant qu'on a juste que là mutu monto défendre vous êtes contre Maxi Bondoé par rapport à quoi? Par rapport il y a ndenga sali droit de réponse na diminuer lenga wato boete akodi diminuer lenga wato te oh adi meterese wato na ndeni c'est ça la vérité on la vérité c'est un mensonge on est un mensonge abiso ki balobi ke mamuni ke ongala lobi ya lokuta maleka baloba ke lokuta parce que là besoin on va ko répondre est-ce que ba niveau mon côté muto kwa mata pa ko fala ta répondre nani akitsela ya mata muto kwa Shaolin ko tu pas midi ta Shaolin lobby mariage ya masoko éviter faire qui y a une nene Shaolin non pour l'instant na non convalescente je suis à la maison na compatir na zu cadeau na ngana tini pande kolanga meno yate pour ani na boko ya pour soka ye wana bo eluka kutana eluka sikoyo que comme si et comme le quoi ba comme écrire suka makam c'est mieux na ngate mutiki mariage ya masoko lekika na kimia mais soki Shaolin yaka héros miniature au sorti que star avec la mariage. Tu as mon à côté Shaolin, Gabriel Bolembo, à côté Maman Top. Je peux communiquer à côté mon lobby la bata théâtre. Qui a le condo? Côté mon lobby la bata théâtre. Et après ma bête, parce que on appelle la salle théâtre. Baba ndekolanga. So la moni mutumo zo ya injustement na non réglé. Baba ndekolanga. So baba yakina lobby na ndenga non. Ma comme ça lobby ne wana. Le so Gabriel Maman Top et Ndongwani. Souza côté non non toute la question so abeba bambale Gabriel nani Shaolin na mato so abeba ni bambale on a kina luki mato prendre luki na luki Shaolin mais est-ce que pourquoi pas lukape Maxi te ko lukape mama to mais Maxi benga ye naza la numéro nete mais luka numéro na luka ngo poani on a personne pas luka ngai non personne numéro pas luka ngai numéro na ngeza wana na ko non yo a besoin que on lobi mama top na Gabriel so ba ndongwani o luka mama top o luka Gabriel est-ce que bango ba luka comment pas Maxi ou le Maxi Lukayo parce que aza impoli ah bon parce que nenga za bongo akitsela ya mata aza très impoli makutera ba ndobeta histoire a vini na okele maladi ah mwambalo mama so nyoko ma inspectose n'est pas comme appelle nini Tchela boulevard et puis comme ma famille mo basala ba traiter le kola mwana msala na famille na moko ba nyokole etinde comme lo ndumba tout condamner ma casté akoma ndumba parce que ba matata na famille yo quand nanga le temps le bon que non nga famille nga moko et comme ça nga mwana msala yo quand ba belle ba famille ba sepe na tu ba famille ba sepe na te prince famille ne ba sepe na tant le que non famille nga ba ne ko nyokolanga soki ya wa bali aboti azunga ko selendezi pa nyokolanga apa abenga te akolo bango na TVT s'agit de sa famille faut bon matin sa vie faut te comprendre ce que genre famille na esiko donc pas que genre famille na wana bazande nini moi la maman le ki ba tratara mabe moi la maman ko tratara mabe nga ba la maman propre tu comprends une famille na bango donc yango no mona que non soko da immature ya la TVT so ebi ko loba to ka TVT famille na ba bomba ka famille ba exposer la famille te ye a exposer famille na média dans immature donc on a vu longo les grandes sœurs na grande sœur bien ta master na nga a grande sœur so mambo ka diombo ba lui présent moko niveau c'est ça tasiko niveau paix à son âme présent il était un grand le monde artistique et perdant mutumunene la monde politique et perdant mutumunene c'est-à-dire quand la côté politique a dérangé ba tout yango ba luki ba éliminer il était un grand pour moi que moi ça pena immature comment ko ba que non président qui président Lidobi dans Lidobi c'est ka bande ko zoaé on a ko zoazoaé ou moi te que non yo pela moi si mo pela la pote ba zoa zoa na ka ba ko ba l'autre la femme de la maison parce que maman bon ko et là nous pêcher non nini alba que non papa il faut elomba za ki para président la nga Lidobi oh lo bango non nini oh lo bande nini nani mu to ko parce que papa président tel que non papa na président la nga elomba za ki président ada président la nga Lidobi oh lo bango non nini te akolo bango la no ndenge nini jamais. Lui c'est un juriste. Voilà mutama yele. Donc on ne verra jamais. Pour nous toucher une fausse à la bouquet bignon soit. Te pour ça rappelle la bêtise te. Oh tu koya kana TV. Te papa la biso lombe azaka na bêtise te ana loko te koya ko lombe na TV azana ngote. Très intelligent. Oh glisser tika na yo
écoute marambo ngo ke nanga wana nga moi je suis pas né impoli nga ndo mona nga boye na ye pona akitela ya mata po a toucher wato na ndenga mabe donc c'est que y a la petite maman que non avec maman mupanzi ya maman Thérèse je m'attends yozo luko take Maxi Bondowe lelo sora zana ba matière na yo azana ba matière na yo etata wala nanga beta nzembo des fois ouais penza mon tilo la terre c'est que yango des générations c'est que il passe c'est que c'est la terre pas si la asila rakate yango ba ozo zo kala jaka ya ndumba akitela ya mata ya ba peka akitela ya mata na jaka ya bandumba ka akitela ya mata pour ça les gars la émission na ngai a répondre par rapport ya ba akitela ya mata lobi lelo akitela ya mata so botango la barba bobina mais banzembo ezobima o ba génie ezobima oyo sur après 2 ans 3 ans mon style mais ce que ya sila ndima musala na e wa sala de bo moi atilo c'est kaza reconnaissante qui a musala esunga mingi la vie moi ka bwana ngoya passe to comme na suka ya émission na biso lelo soki Maxi Bondo za ba matière na yo abimisango hein abimisat ngalo bala mutni sto za na photo na nga video na nga ya largué na mi bali no nyonso za na ngo tala bimisa ya nga mona lo ya na bila merveille na chaîne na yo Luamba tia na chaîne na yo Joël Mola pesa pe mutu na miloka bolinga pe biso te bo panza to go bila presse niveau na ozoba mabato omona pusi oboye niveau na ozolango bato mote Karine baba publier poitrine et via zoomer et via tala di bato ba valeur poitrine au thé maintenant je veux que ezala yanga ya mutu te ezala sko yanga yango munya abali Karine po ezala ya ye bo publier bato sala ba erreur ko pesa nga matière to comme la souka ya mission na gros bébé to telema babi obini ba mona ngo vraiment ba mona vraiment to comme la souka ya mission na biso azara nango la kiss OK c'est bon merci to comme la souka azara nango nazara nango c'est bon, j'ai mal belle battre la biso partout dans le monde. Une rôle bas par rapport à Bandeko tout batali biso mambonio sur les capés 2-3 personnes. Voilà donc je suis venu parler. Nenaza beso na déranger batunion tout kangamtina parce que je suis la fille qui dérange et puis na déranger akaba dans son l'équipe boye moi noyo je suis la sœur de Karine d'une autre mère ya benga ma sœur de cœur dans beaucoup kabinoté parce que bobé bana mais est-ce que bozo nga kaite be bana te nga contribuer à matanga le ngai do moninga boye tokos okosi après wana nga zo mbongo na zo mbongo pena ba sansele ngai nga sokola linga baje ba TVT le car ba sansele nga pena buna zo boy boyende comme 500 na zo 500 na ngai na kena ngale Equity Bank la nanga tui to na chef mais musala ngam na leki mbongo papa problème no nini yuta ba benga kuno kenda kuna na kinga ka to benga nga ba benga na IGF na kena lembongo nanga ba benga na minzera kitina lembongo nanga ve ngai te ce soyo oh papa yo moninga Jordan oh continue. C'est bon, 2-3 personnes. Oh. Après, si je na son excellence, papa na biso, comment est-ce que Kimi, hein? Papa na biso mokonda IGF. Gila Lingeti. Papa Gila Lingeti. Respecteur. Tala. Merci pour l'enveloppe. J'ai été considéré, j'ai été valorisé par rapport à mon boulot. En tout cas, la carte. Internet, parce que biso tout informer que ne vitesse par rapport à bon fois ça dimanche ça samedi mais biso quand erreur ba msuba ba monter ba côté ça mais nazo ka enveloppe nanga tout ba qui bien servi qui kuna ba tête d'affiche moi c'est des kanga moi j'ai mai belé ba monsieur ça combien la musicien ba côté ba 3000 ba 4000 c'est la catégorie ba TV ba $1000 théâtre ba combien 2500 théâtre ba 2500 2500 et boyo jouer combien nga bata YouTube biso bata YouTube tozo ina mutu moko na lobaka kati po ya mbongo na peti tozo ina mutu moko 400 tozaki ngai Ken Piana Prince Bakali Mathieu Boncher Janvier Payaki kwa Kayaki azalaki wana na baba tozaki ba tête hein merci bandinga Dieu merci Kenaki Dieu merci zaki takenaki ça c'était allez là papa la so ya nyota TV pas de libanda
na ba papa so ba bazaka mwinde boye to quoi bon to ko 7 presse to $400 na IGF to na mutu moko pour na kitsa mutu te ba ba valeur na minza la kitu to ka mutu mo 50-50 pour na bona kota kofi to longwe siko wana to quelque chose la Achille Prince le manager des innocents Achille au Kababoué Achille quoi perception na mbala mo to bon apesa na boko ya Prince Bakali lokola $300. Donc jour en go 400 chacun. Tu as quoi 450 na 300 to kabolaki. To kabolaki par 7. Ba quand même peut passer bango so 500, c'est bon. Et nanga moko. OK. Musa nanga. C'est ça. Ato benga kinga katité mais na lié na IGF. Prochainement personne ba beng ba bing non, to taba comme liste non, zang sauter non, c'est pas la merveille té. C'est bon, c'est la famille. Abe kinga katya na okansata yo. C'est bon, merci. So senga ba benga pe na côté na gouvernement. To sukande. Merci, tu as commis vraiment la souka ya émission la biso là vraiment la Zakina Jemima Ibele gros bébé de la presse vraiment merci Nayo rappelle-moi coupage nanga na ozo lelo ça nenga zala kala ou la manière ko boye ko so depuis le téléphone po ngala za na mbola maboko tenga so na zuka mbongo bank pe comme na compte on a combien na compte yo dit tu as combien la compte na o eh merci beaucoup mon chéri au comme ça moto na lo lendo pour la compte merci mon cœur je t'aime en tout cas merci na yo Prince Luamba merci à notre boss JB Koumaluta merci na Ado Senga depuis la Suisse merci na Dadi Mabib Mokolambe na Paris merci na Bato Swenga Jima Ibele je vous aime je vous adore Karine Mokondi la Chine Tosunga Karine na ba prière Mars biso ana Christian tout ça fête na ndenga Mars na famille tout ça fête awa et puis civil religieux et banada na juillet awa civil na religieux juillet août civil na religieux Karine azoba l'état akita akita nanu nzambe aza na bino bolingana kande bolingani bozala soudé matoyi kaizaka ya kokangama donc bolingo vu de prière Kota prière qu'on a obanté pour maman Charlotte Azane déjà en tout cas merci beaucoup à vous tous l'engagement mon Ibele mon vieux David de lutte doux de caractère mon actrice libérateur en piano bon séjour à Luanda biso pe na mars a plutôt OK ne pe Luanda donc libérateur ministre Ranki no salé bien ministre Ranki ko tira à Luanda te ko ki matin c'est OK na mars awa malgré Joël Mola moi kento kaka mais a Soufika na ki na stocké Luanda Lubumbashi ni Afrique du Sud voilà donc on a ngabino mingi qui encore Olivier Akala Mokonda Toulouse Bodebe ma Belgique 4 ma Belgique 2 tout ce engagement Ibele maman Liliane depuis quelque part maman Hortense depuis quelque part maman Kabibi Mwamba maman Solange Poutou OK c'est bon merci bana mamba mobimba kaka la Chine maman Jackie Powers sokoza madame ba bakouk tebi pesi ba bakouk mbote te là sokoza na assisté sokoza madame faut la maman Jackie Powers na pesi mbote na tous les abakouk de mamans si la bisalo famille Libota de la patronne à Belleville Kandi. Laquelle source na les amis de la Tumbate. Batumba Love. Voilà. Excusez-moi. Au Corona, vous comprenez. Tous les mibangés de Yagabi, beaucoup appellent Yangai. En tout cas, je vous aime. Diasa de ce tout moi mingi. Les amis de Naomi Barcelone, je vous aime. Les amis de Marie-Jeanne Bololé, je vous aime. Les amis de Mimi Kakongo. Merci. Internaute, tu as commis dans Soukaya émission. Nabiso Binotou, Batuzili Bakou Rolanda émission. Là, vraiment, Nazaki Bongo, na Jemima Ibele. Gros bébé de la presse, monsieur Dagi présenté na Prince Luamba. Paul Mukendi après Saline Nazana pour Nabino continuer à s'abonner massivement pour la jamais déci. Merci. Merci tout le monde dans l'émission Ekoya vraiment bye. Pona masolo ya culture ya Congo kama masolo ya ndule ndenge kotambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consomme information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Hey,